pasteur ça ici biso clip ici biso bon clip et ça les succès et tout bani on doit le traduire en justice. Ah, ok, c'est une bonne chose. Mais tu sais que moi, quand le pasteur m'a contacté, moi je suis artiste, moi j'ai beaucoup bénéficié de cette visibilité-là et j'avais besoin de ça. Du début du projet, on ne nous a jamais parlé du contrat, on ne nous a jamais parlé des boys. Et au Lelo, tout ça bien à pasteur. Mambo Simbi. Des fois, qui n'a traduit, en tout cas, moi je ne suis pas. Oh non, il y a déjà des avocats et tout, bani. C'était un plan déjà bien sûr que oui, Nabi. Ah bon, c'est comme ça que tu veux faire les choses. Oh oui, tout est déjà bon et tout. On attend que toi, dans ton aval et tout, bani. Apparemment, il y a c'est comme normal. Parce qu'il y a abîmé les lots. 2 ans, 3 ans, 3 après. Pour aller à complot de Salimaka. Pour tout le monde, il y a mbongo. Maman, on a il y a eu le puta, le puta. Makamon, ils ont déjà enterré. Parce que le réseau est allé mine. Occupé, je me rappelle, il y a un séminaire à Montbouana. Moi, je c'est là où je parlais avec Alpha. Alpha Mbaye. Alpha. Je parlais avec Alpha, il se rappelle très bien. Marambo, même si Alpha Tana on peut parler parce que cause boue même pas qu'on les Cambouana. Parce que on a fait tout pour année mais bâton ils ont le jour que je parlais avec Alpha Bissinga ça les fort qui t'a ramené mon abetel lobby. Parce que on a betel passer par boue en botte parce que des fois on a qu'il a betel cabo la continue rapide à fuir dans le pasteur. Et le jour que non c'est pour pas qu'il est betel des jours m'envoie bani. Parce qu'on a mis toutes les 4 questions. Il y a eu le bango lelo n'attend pour l'année. Pour appeler ça, selon moi, il y a mon équipe appeler ça passer à Moïse oui bah raison naïe. Par rapport à complot bah c'est là kayewana qui boy na boyer abimagana la fille tout ça bah campagne bien sur la créer. Mais bah toi comme moi ailleurs on a moment on a moment où bah c'est là qui va prévoir là et c'est le cas. Makamaro bah passer bah pour ça na donc passer Moïse bien zonga vie naïe normal. Comprends? Donc à comment makamaro te c'est le cas là parce que on a dans on le dit ailleurs le moment lelo pour l'année. Chantage Moïse quelque part. C'est ça maman Moïse Bill. Comment il est dans parce que c'est là qui tango les amis qui passer dans 100 mois. À mutakaliser passer. Sœur Plazo Bima qui va zémer tout tout banaka au sala boé. Asa mutaba sodomie. Tu comprends tango on a déjà. Ma vidéo ezali, ma vidéo ezali donc dans une mission que au monde a plein de carrière ya mutozo qui na kufa. Yo réagir ni ba ça qui wana tika mais yo sambelo banzambe o sala o ce qui le boko wana izana makambu na yo te nul et sans effet. Donc adimna pasteur prophète makasi devant battu aimile qui suko pasteur abimisa qui pasteur le rôle aventurier mobo on peut passer les bons de kamuté kende mais pasteur na minute on a pasteur expression est comment blessé attitude blessé je pense dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 9, le Seigneur dit à ceux qui sont que j'ai prédestinés, à tous ceux qui sont prédestinés par le Seigneur, il les a appelés. Okay. Et tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a des gens qui ont dit que si on a le bilikam, yo boina yo, ngana kombunda te surtout ceux qui n'avaient dit que j'ai fait cela ou j'ai sorti cela de la part du Seigneur. Na kombunda te ceux qui n'ont dit Seigneur nabi passage, nabi que le Seigneur finira par me justifier. Premier zokomanini, basai nanzambe lelo bakomi bandimana provoquer que bela basai nanzambe bandima prophétie te ceux qui ont payé liam. Bandima prophétie te. Alors maintenant on a déjà ensemble là nzambe nzambe yo eksanga yebo c'est que femme tellement peu en lobo bandimé les prophéties parce que ça qui est blo news va bisa qui voilà merci na binotou boza ebele rolanda biso na MK Eyokani télévision chaîne na bino chaîne na biso chaîne ya Batunyo Subo rolanda biso merci na confiance sur vos opé ça na Elvis en full Mbappé de la presse congolaise chef auteur en tout cas merci
parce que vous avez la émission na biso, vous commenter, vous partager, vous liker et vous ça la biso vraiment makasi. Bino you know so abonné, s'abonner et cause à la vraiment qui toko makasi. Na profiter l'occasion pour passer mbote na emoko madame la DG, maman NK, mère boss DG, na biso ya chaîne na biso qui toko boye. Même ça aussi na Lionel pour na ya caméra sala kitoko ndenge boko mona biso na ba bilili boye parce que ça na mutu oyo azo pesa ba image ya kitoko boye. Merci aussi na lever Sam kuku ya mama eme kuku ve Sam kuku ve so yokani eko sala vraiment kitoko ya Bob Satara el roi mokonza mboka l'homme unique au monde bambote na yo. Pourquoi pas na papa Zara depuis Brésil. Bob là c'est papa Zara ntaboko la Zara na ndako na Brésil bambote na yo côté bozape na batu boza vraiment belé hein belé au botala rabiso lelo toye na dossier to na dossier pena mamunde ya nzambe lelo to pe misina mambo sila to pe misina ngoy to pe misina ngolo toye vraiment to continuer na corps du Christ to sola nano toye ba mikolo le kaki belé wa dossier ya Eliane automona ki ndongwana ki makasi na la réserve de l'Éternel pasteur Moïse Mbie na pesi mote bana cité Bethel Mobimba ba mote no kotoza ezala ki somo mais suka to yebi ndenge dossier et sukela ki pour lobelango metomoni garçon moko Bems oyo azala ki figurant to acteur principal na Eliane na clip ya Nzembo oyo oyo ya libala wana. Cette fois-ci, à sa sortie médiatique, aïe ko dévoiler ba secret, aïe ko kundola. Toko solango awana invité nanga côté kuna pe to moni femme ta marque. Moyembi na kolo chanteur de l'Éternel. Oyo to yebiki a Budaka batelo boko basambela ye et pas moto na Nzambe pasteur na biso Nema sikatena en tout cas aboya kié. Mais lelo asengi a bien effacé ngaye pardon à reconnaître qu'il y a mosala nzambe toko sola pourquoi marambu ya mokili toko mona na kati ya église makambu ya mabe bon alors que ba chantre to ba pasteur baza bato ba koyi differ biso ko pesa biso lumière na marambu etali bonzambe mais tozo comprendre entendre ba lo barara il était comment en tout cas botala émission na bokebi botala ngona bokebi et vous ala vraiment qui toro mais nazanga mo côté nazana invité na ngai ya goûter business autre yebie mingi na benga mingi tonto bakoka de l'autre resola na vraiment marambu ya bonzambe itake chrétien ngape naza chrétien ya goûter chrétien Lionel chrétien donc tout ça bato to sambela to resola ngona no erosala vraiment qui toro makasi ya goûter bonjour. Ouais, bonjour Elvis Ngwabiri Mbappé. Lelo depuis MK na Yokani TV depuis si mama DG MK Mbote Belé Sekazali depuis si na Buisson Ardent Sila Bisalou Mams depuis si Mbote Belé Sekazali na pesi Mbote na Johnny Mokango maman na Rose la fille aux lèvres roses na Paris Sekazali na pesi Mbote na Dorea Masenge de Kasongo Ndoi ya mama la force de ma jeunesse ici Kazali na pesi Mbote Belé. Voilà Mbote Belé kaka na batutu nga linga mingi ba fan na biso obotala biso bo commentaire na malam na mabe biso to linga rabino et ça vraiment kitoko makasi ya gote. Oui. Et ta qui chrétienne to boza na religion ni. Oui, nga naza catholique pratiquant. Nazala na mona Saint-Michel na bandala. Na pesi kiré na biso Raphaël Adingo Mbote Belé naza pe na renouveau charismatique. OK. Naza membre na renouveau charismatique na pesi ba cambignon surtout ya discernement renouveau charismatique qui est comme Dieu na Saint-Michel Mbote Belé. Voilà, yo zana pemene basango donc catholique, ba prêtre bazana basango. Différence ni mona entre basango na ba pasteur ba groupe de réveil. Bon bazaka ka ba pasteur ba onyo surtout parce que pasteur azamo azo kamba ba mpate bana na Nzambe musala na bango ezali ya olesa biso ne Christ alba ki bokende bolesa ba mpate na ngai. Olinga kanga va paître mes brebis. Donc musala na bango ba bengami ya kolesa ya ngwana mais na mona ka mwa mingi ba pasteur oya biso ba prêtre ndete benga bango
basango na biso moi discrétion mingi et puis bazalaka pene ya bampate. OK. Monde Christ alobaki bampate ba yebinga ba yokaka mbongo na ngai. Mon différence na koloba moi on a ko bimisa pe moko yango wana. Par contre nangambo ya ba pasteur c'est bon bazana bango mais au mona iri moko mundi mazo zana moi difficulté à cause contact direct na pasteur na mona pasteur ba comment basta nazana no wana tamona ka plus mingi na chair mais a moni facilement boy et ça moi passe alors que ngana ko bima na messe tout de suite na bina messe na besoin curé aza a besoin baté ki nazala ji nazala boité yeponeza naza fidèle nazana pousse na moni na do nazana contact facile na mukambi na ngai ya molimo moni eloko na sepela na ngamu nazala nde yango wana ko différence ya liwana puis c'est tout. Voilà, moi différence ya ngona na poser question na par rapport tout le monde a mingi na mpanzi ya basango makamna bango za pe coffre et bimara penate mais au monde à côté ya ba ndona biso to ba na christianisme donc ba chrétien donc ba groupe de réveil au monde makambo et bimara pa na habité sur la na dossier ya la différence c'est na moni moni to solanga na bo na beta ka tolo na collégien. OK. Moni naza mona ba jésuite. Moni comportement na nango. C'est que moi par exemple na collège totozana je salue tous les bana SEMS na salue bango tout ici bazali. On appelle la professeur na pesa mote na bana nyonso ya Saint-Georges. Et pour biso tozana bana chiki na biso. Bana chiki ba Saint-Georges. Bana nyonso ya Saint-Georges. Biso tozana na bana chiki na biso. Au moins par exemple tozana na interromo na clôture ezate. Ba teka ba fleur. Mais réglement lobby que yoko traverser ce que ça jour ya sortie té non ya pena na termine ba fleur wana na hôtel labo ah mutuna sima mukongo na ngazate nous avons un problème dans la formation. Très bien. Donc mutu fois vendre bazo former yo baza ko éduquer yo mutu ba sala par exemple ba 7 ans 9 ans pour abima prêtre ezala batu musu pa comme la dernière année ba kati ba longolier ba Alexis pena 7 ans dans séminaire à quelqu'un na une année balongoli oui balongoli pourquoi balobi abimaka air balobi par exemple aux à 19h ya zonga 20h 21h c'est tout kaka pour ça l'erreur na balongoli aux mona do bazaba tout monde au-delà ya ba makambo ya ba spiritualité mais formation ya kibomoto ndenge ni moto fois zala ndenge ni moto fois tambola bazana ngo makasi zomona mais par contre zomona côté mo mona ka ba oh nalala ki na lotaki le Seigneur m'a parlé albinanga nakuba mosela nzamba tepe ba bandi pe affermissement alors que au-delà parce que même Bible avant de se côté la question même Bible zoloba au-delà ya nini bo bakisa pe boyebi connaissance c'est très important. Pour que ça maïele, pour que ça connaissance, on a faut tout tient dans quatre sagesse, tout tient dans quatre maïele l'intelligence. Vous mona. Et ça quand tu pour dans sa prophétie, tu pour ensemble dans la prière kilométrique, non. C'est ça la différence madame Sous. Yango zomona place bango bazalaka et puis zora bango makena mona séminaire. Pour les amboka ya discrétion. Bazo la sope ko za la PR mo yo moko. Obini ba vana. On vana ye moko. Et ça formation au azui. OK. Moi différence est-ce qu'on a une question là. Question na ça par rapport on a posé quelques questions entre pour na ba prêtre na ba pasteur na biso tous moi différence on a yango olimo biso. Yabi ke bat paso na biso na bokebi. Dossier oyo ya Eliane. Yabi ke biso tout dans na Congo na yabi ke sur la nango. Oui, pasteur Moïse Mina, si on a vu sur Eliane, il y a mutakalisation. Il y a mutakalisation, comment qui au souris babimaka ou bazara boy. Alors que pasteur Azore Karanet va tourner clip, mambo belé. Mais le long de Komoko aïe okundo la vérité. Qui batu ya poto batela ba mbongo, ba tele ba tu sécurité ba protéger, ba tele ba mituka pour le bakaka lukuta azara pour Nakamolo Eliane et en ekolo ba pour ba nuire pasteur Moïse Mbi. So mais lelo ba tout bazolo baké
depuis longtemps azala ki wap ndeko Bems depuis longtemps azala ki wap pona aya ko bimisa ba vérité o na bité yo Rolandi sorti militaire ya ndeko Bems retenir na kati. Bon, les Kamosa d'abord, les Kamangombo, tu as vu que ndeko Elia na pasteur Moïse Mila réserve de terrain au PCP Mouteskazali, tu as vu que Babungisa apparemment André Elia ni pe à s'excuser, ba makambeleka, makambe comme normal. Parce que yé abimi lelo 2 ans, 3 ans, 3 après pour alobaka complot mo bisale maka. Kutu ba bandaka ko pesa ye ba mbongo ba maman on ba no bima yo il est lukuta o bala nyos lukuta. Makamon ezaka déjà enterré. Parce que réseau ezali nini. Intérêt na kati makambo po ya ko sala ba révélation ou lelo intérêt ezanini. Parce que même ninga bimi wana nandimi même pas que passer Moïse Mbia o tirer la mo intérêt. Nandimite intérêt à yesu ko lelo ezalini. Po ya ko bana nga ba sala kanga boy ba pesa kanga boy ba nga sala nga boy. Est-ce que keba chantage yali na sima ya batu moko botana lo bana bango teke non parce que ko appelle problème na batu ngo so busakani nga pe na ko bima boy. Et comme nga pona nga comme ce ko likambu na ye na batu wana nde na Eliane na pasteur na Moïse te na Eliane te. Moi je pense azande ce qu'on a problème ya bato wana ya zolo ba wana soit yena bango ba yo esimbite soit ba prometaka pe ba makamoko boy esimbite nde ce ko bandi ko chantage. Okay. Moi je pense que ça va comme le chantage. Alinga va faire chanter. Mais il y a journaliste ndé a posé quelques questions par rapport qui azala qui pambo ya yo parce que moi je ayembela mambo libala. Bazala rapene Eliane si je me trompe pas. Papa, nzembango d'abord ils ont sur la succès. Olobi? Nzembo wana toyo kango souté ye oyo. Ezal sur la toile. Ezal sur d'actualité te nzembo wana ya ye oyo. Vous comprenez? Na ye moko ko comme on nanyo te oyebite kasi kwazalaka olingo ba même ye moko le kalo na balaba pe ba yebina bango ete. Eza question d'actualité te même yobi na YouTube ezarani. To beta le soya pour to beta ngo po ebimi émission. Izolo ko eza lokola eloko bibi na la yasika na sachet na fungoli. Yango tozo beta. Mais la logique des choses la logique des choses eza un impact pour eza yango pour YouTube to linga ka actualité. Yango to vandi to lobela. Mais en soi, émission na wana eza impacté na ngote ni na vie ya pasteur Moïse Mbie ni na ngambo Eliane. OK. Hein? Pour na ngambo kuna silence radio donc on a passé les ponts c'est déjà fini. Ngas qu'on a mis tout 4 questions. Ya ekolobango lelo na temps o pour na nini. Pour apesaka selon nga ni na mona ki pour apesa pasteur Moïse Mbie ba raison na ye. Par rapport à complot ba c'est là ka ye wana ki boye na boye abimagana la fille tout ça ba campagne nyonso ba créer mais ba tu comme moi aye on a ba moment oh ba bazela ki ba prévoir na et c'est le cas makamango ba basi ba bossa na ku donc passer Moïse Mbia zonga vie na e normal comprendre donc a commande makamango te c'est le cas nango parce que ngana ngoya on lobi aye lo mongo lelo pour nani et puis journaliste wana ayambie ka na temps au pourquoi te dis quoi par on ndenge kenaras OK na bi eza bongo te. Là, je suis seulement en train de me poser des questions. OK. Et bah, au bout, il y a pékisanga pétena mi tout na question. Pour nanga na keke, et ça comme la chantage. Il veut seulement. Peut-être moi le mot il va faire chanter Batu. Il va y au soutenir déjà. Il va faire chanter Batu. Pour protéger tes monsieur pasteur Moïse. Té, on a plus yé mokonde. Ils a plus yé moko. Ngana lo bano pour nanga, il y a comme chantage. To yo kaka. Chantage Moïse quelque part. C'est là que Moïse Mbia pour maman Eliane parce que ça qui tango les aki que pasteur azo sambwa ba mutakaliser pasteur sœur pe azo bima ke baze mikoto to banaka ko sala boye aza muta ba sodomi ba tu comprends tango wana déjà ba vidéo ezali donc nazo biso ke o mona pena que carrière ya muto zo ke na kokufa ministère ya muto zo ke na na kolala et puis on sentir pena que ba bazala ki 5000 l'église ba tu pena ba komi ko diminuer quoi. C'était sérieux. Tout le monde peut passer Denis laisse peut likamba bo balinga raté à côté ça les lango ba écoute créer là problème. Zoma tango on a déjà makamoni ezaki dassé. Ce que passer Moïse Mbia bundi na nzambe na si à remonter. Ce que yo le betel selon le point. Pour bazongi ça ba poter kala. Réseau za nini ngana on tuna ka question.
En tout cas, on peut tout d'abord tirer sur les commentaires, sur réseau et zanini. Réseau zanini, les cas, les cas, salama déjà. Et puis, on est comme un complot, on peut savoir que bon au non. Et ça, sous l'impact, mon côté. Mais, les lots, dans ce bâtiment, même, au fond, il s'habille. Tout le connaît, c'est un France au numéro naïe. Dans le cas, il a expliqué non. Il a expliqué réseau et zanini. Pour lui, comme déjà. Et les canons. Oh, oui, mais quand même, un peu sur la mission, pas tout le blanc. Ah, il y a taillé mon âme. Vous connaissez les Kawana. Vous connaissez les canons. Bon, pour il y a un petit souci de chantage. Autour, les Kamango, il y a quelque part chantage Mozali. Voilà, en tout cas, tout le monde baza bazo baté, tu peux balandi dossier là. Tout le monde lango peut toujours mais il a simanango ni neza. To liboso nango ni nezali. To na se nango ni neza parce que tu es mamona et le temps finira par nous révéler. Mais autre ça veut dire que Eliane Bazon a bien un pasteur. Ouais, azo akina au monde pasteur basolo là. Akina ko s'excuser. Oui, parce que à comprendre qu'il y a salama bé. Te baba erreur ngo yango wana. Ba to so to ko benga ba relation mususu ba pasteur ba zuaka. Yango nizo mema bango na makambo. Ba makambo su balinga ko sala ngo na mo ba kuku. Yango ni mema bango na makambo. Eliane a une relation avec la passe, non, de tout le monde a un solo. Ils ont un solo, nous avons une relation amoureuse, ton sœur, na frère. Avec une relation nice, bon tout le monde. Ils ont une relation. Tu peux bien une relation avec Kala. Tu as une relation belé. Frère et sœur, relation église, relation amoureuse, tout ça, bazala qui n'a relation amoureuse, il y a Kala. Moni, ça peut me laisser les cas d'ango. Ça, ce qu'on l'a dit bien, parce que ça trop dur, pénaté dans la Landa Macambie Eliane. Apparemment, que n'est pas que bang et logo Mogoboy. Oh, bien qu'il ait un abonnement salama. À chanter à pénate. Dieu merci, n'a pas sagesse, n'a pas prière, n'a pas discernement. Marmango, il a la canango. Pour dire qu'il y a un ba relation mususu bango mongo pe mikoti saka na kati na ba makamusu bango mo basala ka ba masala ka e rattrapa ka bango kaka parce que makambo to beta lisolo za makambo ya bunzambe c'est ça je comprends nzamba lobaki lumière na mulili e ko cohabita kate comprendre nyoso to sala na mulili e ko bimaka kana poisa il est Dieu, notre Dieu c'est la vérité, notre Dieu c'est la justice, notre Dieu c'est la lumière. Ok. Vous comprenez? Donc, ils ont d'abord servir Nzambe. Si vous servir Nzambe na solo, Nzambe peut servir yo. Nzambe ou alobaki David alobami na Psaume 23. Face à mes ennemis, au tandelingai mesa, tu prépares une table face à mes ennemis. Lorsque Nzambe mutu a préparé le table. Donc Nzambe mutu a servir yo. C'est la beauté, c'est la joie même de servir le Seigneur. Nous, comme on attend, le Seigneur a préparé les tables. Parce que ceux qui nous ont préparé les tables, servir. C'est ça la joie. C'est ça la joie de servir. Mais les gens qui se servir. To batu ya mukili ba servir. Zomona tozoluka gloire ya sena moi oyo batu ba betela nga maboko batu ba loba awa passa na biso za danger dadi ya voilà ya mona dadi na biso na somo zomona lelo olina bela pasteur mais bakomi na bakombo dadi l'homme de feu moumbu na nkolo mwana mosala na tata nani le rocher des les bâtons de Moïse. Le prophète de la nation. Le prophète de la nation. Mais peut-être tu as bazo lukaka komila te saraba. On lingoka batu ya mukirinde ba pesa yo gloire. Mombu na nkolo zalaka. Mwana musala ya tata. Te mombu na nkolo zalaka te. Voilà, mombu na nkolo zalaka. Musali na Nzambe ndazalaka. Nzambe akomisa mutu mombu na ele. Mwana musala ya nkolo te Nzambe benga mutu mombu te. Mais tout le monde a dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Job. Mon amour, ça là. Abenga David serviteur. Mon amour, ça là. Hein?
Mon lingala peut-être mosali na ngai mosali na ngai omoni mosali na ngai te abenga mutu moumbu te nzambe abi respecter mutu abenga ka mwana na ngai abengi moto lelo to koma pe na papa abengi moto mosali na ngai papa pasteur mso mâchoire en colo kombo ya pasteur mâchoire na nkolo kofi ya nkolo zo comprendre mais nzambe ye moko abenga ka mutu mosali na ngai. À tous ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ok. Appelés, on ne peut pas servir. À ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Vous comprenez? Porte-parole du Seigneur Jésus-Christ. Moumbu na nzamba zalakate. Porte-parole, Père. Tu vas te la biso dans commentaire. Moumbu na nzambe azalakate. Mosali na nzambe nda azalaka. Et il est le rémunérateur. Yaba sali na ye. Yaba to ba lukaka ya futa ka bango. Attendez la bango mais ça ndenge na utolo bawa. Face à mes adversaires, le Seigneur prépare une table. Nzamba za bongo. Moumbu na nzamba azalakate. Na bité zara lingala to nini. Dans le lot va passer ba mon luka ba kombo na ba l'homme ce qui de fait ce qui mo na nzambe zalaka ba fausse humilité ba fausse modestie. Ah OK. Mutalnya mila lokola kenga pena donc te on a mosala ya tata. Ami comme te. Pesa on nzamba lobino zala yende zala. Voilà, on est à côté parce que ba tu peux ba mon rabi sur raboto tant a peu bible. To ki na rappel l'église. Hein, Geti Zamba, tout quoi t'as rappelé praille, tout ça me l'a rappelé. Nous t'inga azo ba fermement na Sebeko, na imana ba choral, mambo belé donc. Et ça moi dimi. Voilà. Il y a côté tout quoi t'as na deuxième session la biso to équipe na quoi aborder parce que tout ça na ba décider fort pendant auto qui to aborder les autres continuer dans corps du Christ. Femme ta marque oui bien. Ouais. Nende ko na sœur na ça yembaka. Ouais bien mon Ekiminga ye. Mutemananga yemdaimba mozi. Sanduga magambo. Bienvenue à toi. Moi nanga epimez. Aimba bien. Alinga ngofo. Ya wetu epa na femme tamak oyo ba mikolele kakiawa aboya ki pasteur moko ya munene ya mboka na biso. Ensemble la pona ya tie maboko te. Ne masikate ndapoto bomba ba kombote. Mais lelo à reconnaître qu'il y a dans un nzambe abi il faut asinga pardon. Par là on roule ban. Mais après, il y a pardon. Likambo bandaki na likambo ya imposition de main. Likambo zalaki ki aina église ya aboyi bataye beaucoup basambela aboyi moumbu na nkolo mona mosala ya tata tele lobo. Mais c'est comme si conscience et interpeller le moro boya bien senga bolimbi. Problème comme ini no mais place docteur comme ce comme la méfiance. OK. Parce que vous imposerez la main aux malades et ils seront guéris. Imposition des mains, c'est une recommandation même. Donc, tu robot yango te. Alors, basali na nzambe ba ko imposer maboko. OK. Na ba malade bakobika. Vous chasserez les démons en mon nom. On a déjà toko tellement discussion te. Ce qu'on est comme il y a meuf. Au moins place comme to comme et là ce que bateau yo babenga maki ko sala makambo wana ba o sala ngosko na bo solo te. OK. Ba ko timbela ke ba tu moko boyer mo boke ba so atelo maboko omona abendio lumière. Oh. Et comment bon église? Oh. Donc ba iba ba lumière na église comment mboka makambo. OK. Zo mona. Keba otelo maboko olozo bolamu atikelo kutu wa mpoka moni neti ndeko mobo bonatanga nanga ba kombo ba pasa to ndaba yeko mukamata te azaki jeune pasteur azaki jeune pasteur ningi zakao ba jeune pasteur vrai li solo. OK ne bazaka ba jeune pasteur ba kindika ningi ba kulutu ba la venir mi école de ministère. OK ngango école de ministère formation ba jeune leader ce qu'on passe wana ye grand passe dans zolo balayo imposition de main est-ce qu'on faut attendre la bino bozwa onction
besoin plénitude à saint d'esprit kasi il y a ça déjà plainte ce que bino ba jeune passe à bouiller aloba passe à tango tchaika maboko na je bisayo bon na ndenge na kinongo na ndenge lingala ba ko ba mikolo ko ba comprendre akaka etolo mu telema c'est avec une faiblesse sexuelle ton érection ya kosakana te etolo monde telemi est-ce que ba otolo onction mais est-ce que etolo monde telema siko depuis kaka makambwana akoma na posa ya ekobo na niveau moko pas comme possible donc va transmettre esprit wana au moins est-ce que ma belle place comme yango wana côté bato mo boya ba tia est-ce que méfiance comme na bongo ngala kenengi pona mona bolamu mais na bimi na mabe passe na zo beta lisolo boye jeune passe ngana zala na beta lisolo teke na fondé vrai abia gote tika bato wana na zo soma comme ngana mona et comme ce que yemo azoka est-ce qu'on a ba prière na ba collègue na ba jeune pasteur ba pray nde et le kongo bimaka na nzo donc ti tolomo et tellement écoute rien na faiblesse sexuelle guéri c'est-à-dire que on donne que ce que l'on a et puis par après bah on comprendre que azalaki mutabagia babasi bakili OK on donne que ce qu'on a donc on y a pesa kaye ezalaka yango wana po amemo na raison na yiti donc yango on a pas raison femme tamaka boya na zuya na nunte siko la manière n'y était pas so ngana zo keno na compte ya méfiance des alliés alors que kilio bananzambe lobi na biso vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, imposition ya main. Christ est déjà le main. Ils ont recommandé par exemple. Sali na nzambe, ba impose ka biso maboko. Pe biso to sala nini? Tokobika. Ozomona. Yango ozomona ki na ba place musu na église net ba prêtre belé, eza mo passe atia mabo azoka mona mo tol atio aona mapeka. Ala tsuka etol ala tuna mapeka po sameli lio. Faut défendre ba sang fort. Te na sobe tolo lisolo ya vrai te po na bango pe ba éviter ka ba makambo. Ba yo ka pe trop. Et comme il a pe bango peut-être certainement. Monsieur ba tala ba tala na maboko na mutu. Mingi omona atelio maboko na matebe. Siko méfiance wana na biyoka yoka na bimona muna na ba témoignage mususu ya vrai na lokuta batu ba commence siko na ba méfiance. Na ba matia ndenge to comment ko yoka ke ba mutu na yo lumière parce que la tête il y a tout, il y a la lumière, il y a tout un mutako ko akoko yiba yo makambu na mutu na yo banini ba to commence ko banga. OK. Bon bah mais en soi to ko banga te normalement parce que c'est le Seigneur qui dit ba impose ka biso maboko. Ozomona siko tampe tamari aye ba betena nzondoti. Keba naza komona boye siko na nzondo wana prophétie nazo mona liboso na yo molili wa avancement ko zala te mona pena ke no nyoso ba musala e ko simba te esengela siko ba tele maboko ba imposer maboko pour ba sambe to ba ngata na mutu ya boyi siko ndenge na lobia wala makasi la manière n'y était pas. La manière n'y était pas. Dans les milliards à pasteur. Pour Nanga, c'était une humiliation. Pour place à bon, par exemple, Ngaï. Au Tianga m'a beaucoup, mais moi j'ai pris. Mais on semble là, Nzambe m'a beaucoup, on a tiré du colon dans Ngawana. Ce que Zaya yoté, pour nga sambe la ils en effet. Ils en effet, moto na yo pensé kita. Yo quelque chose opposé, imposé les nga m'a beaucoup, on a vandi dans le bac à men. Moi aussi j'ai pris. On comprend? Parce que ça déjà femme Tamar, ça servante de Dieu. Abele la kanzambe, ça a vie de prière. Mais ba moni vine molili. Au moni hein? Ba mona qui vine une prophétie et mission vine molili. Et ça peut arriver à tout le monde. Et l'inko le c'est que ça me la bien té. C'est que femme Tamar a prier bien té. Donc moni prophète, to pasteur à mona qui. Nalobi David l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, ma comme comme là. Quoi bête la biso ba psomme toi to ki na trop semble la ba psomme. Oui ma comme là David. Moi na écoute boto lié bokonzi. David mbang. Ah bah non semble la bien té. Mouto nzamba bi l'homme selon mon cœur. Mais moi na ya ba longo là na to na kima. Au monat. Azuna basi ataka tout à récupérer ba. Ni ba que David na semble la té. Moni yango ba enseignement ba pesa ba to ya biona moi na nzambe parce que comme il a été
te ekokoma mais sauf qu'alabagi abani dans Jean 16 verset 13 vous connaîtrez mais ne craignez rien. Vous connaîtrez des turbilations, mais ne craignez rien, car moi j'ai vaincu le monde. Déjà, nous avons besoin de papier comme la bino. Ce qui n'a pas à mon se comme les gars, bon, bino va nzete kauka. Ok. Comprenez? Vous connaîtrez des tribulations. Le Seigneur le dit. Alors, on a banane. Si la biso banane nzam. Alors, on a biso ba tuto landaït. Alors, on a biso ba to ba fidèle, biso to kumba melakaye. Abi, vous connaîtrez des tribulations, mais ne craignez rien, car moi j'ai vaincu le monde. Et nous avons fait ces prophéties, par exemple, que nous avons lili mo makamuto ba no sale ba no simbate et nous avons dit que ensemble la raté toi ensemble la bien té. Nous avons nzambe ka zo permettre. Pour makamango pe comme la so ba bani. Nzamba lingi ate ya yo. C'est ça. Nzamba lingi ala kisayo bonene na ye. Nzamba lingi a brisé yo. Moni et comme la biso par la volonté permissive ningi ba le Seigneur. Comme la Job. Voilà. On le bagage non ensemble la tête. Nzamba zo présenter Job le nani. Abi il est intègre. Na se na moi na moni mutu le kola été. Wana nzamba zo bisa satana. Nzamba zo bisa satana. Sata kuna habité pour pambola yo pese bozibele. Pour le boko no ezala kalikolo na so retirer ka le boko na ye au moins ninga o wanga habité. Sala nyonso me moli moné ko simbate. La volonté permissive de Dieu n'est pas terre. Ozomona de l'ingolo batte que muta ensemble la place ko comme la yo mais seulement le Seigneur nous dit n'ingolo bakana Jean 16:33 ne craignez rien. C'était ça le problème. On a le la manière n'était pas. Sur la banque pourquoi? Pour ko comme la biso. Mais faut pourquoi Boyaki pasteur a imposé maboko. Peut-être azana biloko ya yoka pas pasteur. Peut-être à mon pasteur pe na ba lemo ya bien peut-être tes problèmes étaient sur quoi ça n'engeni place en autres allez parce que d'abord corps du Christ netolo yoza musai na nzambe oyembi la kanzambe o matisa kabatu na présence en nzambe ye aza musai na nzambe aza prophète il parle de la part du Seigneur et ngo ba déjà corps du Christ. OK ce qu'on a cadre wana soka ngatilo maboko yo ko réagir ngo réagir ki wana ta tika mais yo sambelo ba nzambe o sala o ce qui le boko wana izana makambu na yo te nul et sans effet. Donc, Adimna pasteur, prophète, Makasi. Voilà. Devant battu tout bas. Aïmile qui est pasteur. Abimisa qui pasteur, le rôle aventurier Morobo. Et on peut passer les bons, les kamoutés, Kende. Mais pasteur, dans la minute, on a pasteur. L'expression est comment? Blessé. Attitude naïe. Blessé. Sauf que l'attitude, il était vraiment blessé, déçu. Il était blessé, il était. Donc, à fond, là, qui brèche Morobo, et bah, tout le monde peut pas Robo. C'était pas bon, mais heureusement bon. Et les kindenge les cas qui wana, mais sikoyo lelo. Les pasteurs justifiés. Dans le bagi na onia. Je pense na 2 Corinthiens, 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 9 quelque chose comme ça. Le Seigneur dit à tous ceux qui ils sont que j'ai prédestinés. À tous ceux qui sont prédestinés par le Seigneur, il les a appelés. OK. Et tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a un peu de Moussa Nanzambe. Moussa Nanzambe a bundakate. OK. Si on a lobi likambo, yo boina yo, ngana ko bundate surtout ceux qui n'avaient dit que j'ai fait cela ou j'ai sorti cela de la part du Seigneur. Na ko bundate ceux qui n'ont pas dit passage, n'a que le Seigneur finira par me justifier. OK. Moi je parle de la part du Seigneur. On dit mon dimanche. Dans les lots. Qui parle à la demande du Seigneur. Pour que mon lili, ma difficulté, la liboso et longwa. Yo boy. Le temps finira quand même. C'est qu'il y a personne qui on a attendu qu'il y a un star. Naza déjà femme tamar. Naziembara déjà. Nazapé déjà. Peut-être on a. À mon avis, le roi bâtit ma beaucoup. Bâtanga ma beaucoup. Donc, tu me souviens pas. Déjà na mikokate. Déjà na koka. Nzamba pesa mutunyo sotuté. Il n'y a que Dieu mettre ne balbara. Tout que non a ni le balbara mettre plein. Le seul mettre plein, c'est le Seigneur. Zaka Nzamba yemoko. Bon, à mon avis, on va passer un sous pebo à l'église naïe. Mais pasteur moi ayona
atie pe maboko asambeli lié alors reconnaître habité ya za plus supérieur ya za papa nanga boy na boy asambeli boso bandimi na siko le premier zo koma nini basai na nzambe lelo bakomi bandima na provoque ke bela basai na nzambe bandima prophétie te so kiza bayeli yango bandima prophétie te alors bano anga déjà na sambela na nzambe nzambe ya ibisanga ye moko c'est que femme tamak pe anobo bandima les prophéties ba pesa kite blo news ba bisa ki bandima kita ko tango na za azaka koma déjà femme tamak oui mona yembaka déjà bat balelaka na banzembu bat basambela ka yeso ka zo yemba dozo mona donc comment il a comme le coup la qui note s'il y a un problème dans Nzamba faut il alors que tu gay ah voilà gay Mamadou ok donc aux anagnos surtout à copier ça yo prophétie à pesio guérison mais na ye na geste na ye kuna pesi ozo mona poto se compléter mututu azana besoin ya mututu ozo mona yo ka lisolo te que passer à te ya ka danger mais ça n'a pas prophétie. Oui, ça. Azaka na parole. Ate ya ka danger so ka zote ozomuna pina ke muteme zo bouillonner yo. Et ça va passer mon la c'est la année ma casse na maté na chaque jour avant là. Voici l'homme. Ate ya kitoko atinda ba sujet de prière il y a bien. Mais avant na ba prophète né l'église na. So que yé ba l'église pas prophète pour la rose la pe bon ça peut-être na deux guérison. Nzamba sala bo yé message à roter kitoko pesa ba sujet de prière bien. Pour la rappeler ba prière na. Mettre plein za nzambe voilà. Voici l'homme na lingake faut mama kasi. Ate ya rappeler ça c'est na mtote. Mais aitunanga bia zana ba prophète na yé. Yo koti pe na bureau parce que moi recommande que na bureau prophète. Pour comprendre que prophète azape na don nzamba pesa ye pata na don na yo nzamba pesa donc bablo wana ezape na bien un peuple qui marche sans révélation c'est un peuple qui va tomber dans des accidents il va provoquer beaucoup d'accidents beaucoup quoi na ba piège mabele on va ezana bato nzamba pesa ba révélation moni par exemple passer azali kabo ya révélation nzamba pesa révélation par rapport ya mama Tamar kema nazo mona boy il faut ba sambelela yo po elongwa yo boy yo ko sala ngo yo moko bando ko sambela ebimika te lelo do faut otika mutu nzamba ko tinda bi problème na o kende ko mona mutu te a sambela po na yo tu vas trouver solution tout comme le Seigneur peut t'utiliser yo moko on continue à prier à 3 jours au moni pe ni kamno et se décanter sur une solution mais seulement être à l'écoute du Seigneur ngana mona la pesi mbote l'homme à la couche d'eau apporte ma banza wanzam donc il y a ça l'accident le coronaé et comme qui bakata basala boy basa wanzamba révéler il faut luka mosala nzambe mususu et ça dim et ça fanda sam la pona yo pota c'est bon ba okata le kota sala ngo atalité gaza apôtre mais ka luki mosala nzambe ça bon ka ndingo zo lobi na zo betelo li solo ngwa na beta to betelo solo nzambe nzambe na likola zo mona une histoire vraie na zoya na nzela na kuté na papa mo avandaki avandi makamaina frère excuse na yeboni oza bien okovana na biso un moment nga bona bibino te na vanda na boye bon quand je m'excuse na mona moi compliqué moi na vanda vraiment na bino ezate mais ceux qui ozala likamo ebisanga oyebisinga kaka na kenanga bité nga naza serviteur de Dieu tango zoya elomo elobelinga na mutema ba respect nga asitele le cas na vanda fasina yoka alors bananga ni abina oti quelque part na komi mais na olukanda kuna ozonda côté mais le Seigneur me dit na yebisa yo osambela ponanga et comme il a une histoire vraie tanga singa passé nga papa nga lazana nga catholique sambela ana Saint-Michel habité nga na likambuté ozala catholique ozala nga le Seigneur me dit yo osambela ponanga atini mona moza ka somba sombi enveloppe a dû té n'habité bon place vous avez le cola moi ba vendre moi terrasse c'était un peu moins sambela zaté mais non qui na grotte qui na grotte on pèle sa bougie on sambela ponayo na grotte na biso ya ba Maria loa
C'est un problème de moi, je fais seulement ce que le Seigneur m'a demandé. A dit, tiens bon la poche, a dit, billet mon $, tiens l'enveloppe, a kangi, n'a pas na baluki. Après ça. Après ça, a bien action de grâce n'a. Banisco tout ça. OMT. La kepi na parlé, na solé na madame, ba après na baluki, na ke na crotte. Nous y ba bougie. Na sali prière, puis c'est ka ba Ave Maria na soningi zalaka. Quand le rôle est à Nzambe, 3 jours après, non les gars place Ouana. Beaucoup de lissus. Ah mon frère, Lelo, alors balangani. L'assemblée là, mutu moko boye kala. Après ça, on se témoignage. Mutango to bungana, yepe alu, njokanda luka kaba coordonner nanga. Na comprendre était lobby, on a deuxième jour. Lobby a looking na Facebook a zwinga atumano sola tia senga numéro na BC numéro na WhatsApp a benga ipasa na luka kayo na za likamo en tout cas faut na za la reconnaissance atini la passer 1000 balles na au passe ça nango mbala mo azui solution mamba parler on comprend donc eza nzambe ninga sala makambu na ye akoko utiliser mutu ndeti nga utiliser nga na balabala. Mais tous les même doctrine. Mais le cause des recommandations, Nzambe, Nzambe répond. Taliboma, on va passer avec un message à thème si Nzambe. Taliboma, aïe, c'est un peu juste. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse don ya muninga. Il faut qu'on reconnaisse la limite na biso. On a mon conseil au pèse à la femme. D'ailleurs, quand tu es na biso nyoso. Ok. Il n'y a que Dieu qui est maître plein. Ce que mingi bato ba to sambelaka soit pasteur to bato ba surtout bato mutola likaba ya prophétie to stela ka maboko bato babika a ondima hotel to ba yembi pe lelo ba mona ba concerne bango ba molo balang ba mi ko tia bato maboko ba ko mi ko sambela bato pe phénomène pe komela na zo comprendre te ces derniers temps ba yembi tout ba zo comment ba pasteur mais alors que zemo mo papa mato yemba abi nzambo pesa ngolu ya kotia liloba na yo kata lolemo baza déjà ba évangéliste mais bazo luka ba koma ba pasteur ndé on comprend tout au monde celle-ci concert mo mais akomi ko lobane ba langue mais alors ba yeno na qualité état que chante ba yo ka ba nzembo na yo o yemela bango et quand ça va en approfondir mais yo mo tsa ba maboko ko parler la langue donc c'est ba zena mo musala na bango te ezala ngo musala bango te lokola kaka na mongongo nanga na kina côté wana na noyemba na suka nango parce que lelo oyo faut comprendre qu'avec pe ba arriver ba YouTube oyo ba CD ba nini ezoteka malisusu pena ningi ezoteka mate. OK. Moni pour débat mususu ali to par exemple lelo banzembo lokola Yesu azali awa Yesu azali awa moni banzembo wana et il y a vraiment avec inspiration ya Nzambe. Au moins ti lelo na baduration na banini to yemba ngo. OK. Mais oui ezo ya lelo a. Et rapide ka salika 6 mois 7 mois. Wa elimo. To bossa na l'église. Mais banzembo na biso na Yesu ndeko na bo. Sundeko na bolingo yo. Olingi nga mingi. Umuna banzembo na ti lelo esala kaka. Tu monga na l'église. Et puis ce que zo yembo zo kabuna ke o côté na présence ya Seigneur. Banzembo ya ba 20 ans, ba 25 ans, 30 ans. Ti lelo esala kaba Yesu azali. Mais oyo yemba masimo mona l'église kutu ebeta makali susuté. Pour dire que faut que tu vas nous retourner la question est-ce que banzem bango tu appelles pas nzam et ça rappelle de l'inspiration nzam on est comme débat mususu voilà on est comme débat mususu to folango to sela on peut analyse banzem bona est nana inspira bango est ça car le roi banzem to ya go tshotso lo ba banzem ba alléluia 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 na Yesu ti lelo yemba mara depuis biso ko to ba petit toko yemba toko na ti lelo yemba mona yawe umuna pena ato ngo beta maboko te bando beta maboko continue na mais lelo banzembo ba sela biso wa mama yawe banzembo kala ko lelo banzembo kala o to mona ba papa biso ba Denis Ngonde ba matusa mo ba yemba lelo to mona ba chante lelo ba mo ko remixer on remix c'est que mutu lembi mi tuna bango pene lembi
ozomona yango sikoyo na tempère au Méditerranée sous Bible était or bango bando sala banzembo na bango pour des raisons commerciales. OK babimisa ba champ bateka babenda lokoto bata bakomande bazokoma ba star ba palais danger ba eza bien ba car danger mais musala ozo peso karwana salela ndenge nzamba bengeli parce que lokola côté ya côté na ezofuta susute bango to bakomina nini ba oyo système banane ote mikola comme une intercession groupe d'intercession moi parler moko boye groupe d'intercession groupe d'intercession côté to sali ministère moko boye ya intercession kaka kuneza ka intercession c'est na biso wana ye asangisa bato mingi na zo zaka groupe d'intercession aux la catholique aux la kimpavite aux la nani yaka na yo to sambelaka ba parler la langue biso bino mona kaka en tout cas to sali 7 jours moko boto clôturer ngo dimanche premier culte yango wana ba dimanche petit kali libela maman pasteur papa pasteur OK yango zo mona likamuna ya koyemba bazali susu na kati kuna te voilà ko tu comme na biso na suka. Déjà moi synthèsement moké entre Nekonabiso Beps na Nekonabiso femme tama conseil mon vite fait rapide parce que c'est sujet autre qui quoi aborder 1000 pénins voilà mon conseil mon rapide au comme sur la souka. Bon moi je pense que na Bems bon na habité pour na nini ba yambie pe pour na nini autour ya makambu c'est les cas nango réseaux zali nini bon total la mais pour na na déjà isa chantage mais pour na maman Tamar quand ningi na uté koloba awa tu ba ko respecter ka basali na nzambe. OK parce que bible lobi na bisope prophétie nyo so ba ko pesa yo zwa yango mais analyser yango discerner yango ko boya yango te ko boaka yango te oya salaki wana a rejetaki mosali na nzambe na oyo nzambe alobaki mais lelo to comprendre que Isaki pena de la part du Seigneur alobaki na nyo soto ko sala et ko simbati yango nzambe alobi nanga na sambela c'est que awaki tamboli amoni pena ke ya salva pas bloc cadena forteresse moko bo miraille moko telemi liboso na ye il faut zonga kaka mosali na nzambe azongi Dieu merci le serviteur de Dieu pour nanga nzambe justifier ce qu'on a minito qui est glorifié comme nzambe te comme nzambe certes mais nzambe lobaki na batoyo baza prédestiné pasteur nani le prophète nani Néma et puis a glorifié ye nzambe a glorifié ne ka prophète na faut zongi na makolo na donc à nous de donc il a accepté les prophéties oyo babando bapesa ki vrai faut zongi kaka wana na quoi yana na mobali na ye penza tu ye pina en couple balobani les deux deviendront une seule chair comme mutumoko parce que mabe ba bitumba ya famille moi c'est comme pe ya mobali pe comme mutumoko to sangisa ngo kaka comme bongo voilà à elle aussi force à elle courage à elle parce que azapena mosai na nzambe ngana lobino moumbu na nzamba zalaka te so nzamba benga mutu moko moumbu na ba commentaire batia tenga zolo ba par rapport ndele le comment te batika ko wana za mona mosala nkolo moumbu na nkolo mosali na nkolo oui mona na tata oui mosali na machwa nkolo surtout comment machwa nkolo mutakomi machwa nkolo et porte-parole du Seigneur Jésus-Christ dans un bisayo. Donc, comment danger? Oui, mais ça nini. L'homme est toujours attiré vers. Parce qu'il faut créer des épithètes autour de soi. Il faut créer des le rocher de l'Éternel. Le prophète le bâton de Moïse. Autant le bâton de Moïse, Moïse a bétaka, j'étais dans maï kabayo. Donc les kamunanga nyo surtout ça. Yabiso du tikotak. Yabiso pena donc blaguité apporte ma banza wanza mais l'homme à la criche d'eau. Ah, est-ce qu'à la criche d'eau?
Oui, côté les valables pasteurs. Donc, comment ils mystère. En tout cas, le lot n'a vraiment la plaisir à ma case, tout sur là. Ah, Trésor Mukuna. Les valables, Trésor Mukuna. Les valables, tu peux se rapporter. Nani, Pasteur Moïse Mia la réserve. La réserve de l'Éternel. Comment on a les langues fortes. En tout cas, il fallait tout sur la épithète. Tout sur la Marambo. Parce que bon, mais ça n'a pas besoin d'analyse, ça peut être surtout. Et dans un cas, il faut pas mais ça n'a pas besoin beaucoup. Tout ça a été que tout le théâtre, même si la bissalou bekam, pomba sente, ça n'a pas tant autour. Et ça pour yango, tout ça n'a pas tant autour. Oui, après Marambo. Ceci allait tout ça la mission Oyo, Mutauta la mission na pour ça c'est ça. Pour ma moto loba, ils a tellement. Parce que ils appellent chaîne. Chaîne. Des alakans n'a programme moroté. Ils ont différents programmes. Donc, tout le monde a donc ambition, ils ont donc tout le monde a chaîne bisou, on est tout à l'heure par exemple antenne A au monde tongo ti tongo bazarana musique au monde a émission politique, au monde a sport, au monde a émission gospel, tout ça donc c'est là où tu vas comprendre intérêt, tu vas chaîne à YouTube, au monde aura raté. Et ça chaîne à télévision. La plateforme, il y a YouTube. Tout ça peut la chaîne à télévision. Tout ça n'a pas programme. Ça peut un programme là-haut. Voilà, vous êtes comme dans Souka, dernièrement pour la émission là. Pour l'émission là, j'ai aimé diversité on est au na MK. OK. Pour ne bi que boyambanga il y a Babakou ba moni wa bien ba oser la mais ba bolinga na casquette pour dire que ce pays comme na sala ngo boye ce qui en tout cas vous avez aimé ce qui peut tout ça ngo bien tous la ka commentaire na bino ce qui vous pensez que tout continuer dans le lingue on a kokota pe na do lobi pe ba ko yamanga na mission moko politique oui to lobi la ngo pe pour na ko ça c'est à dire que par ma personne ils ont une invitation na kibomoto na biso nyonso to meka moi ko kolisa bongo to meka ka ko faire travailler mais tout na esalanga passe na moni balobi mutu mwindu akufaka a utiliser kaka 10% ya cerveau na mundela lobi bongo esalanga passe atikian akufi na ngo kena ngabo ona loba ke biso batu mwindu to salisaka ba cerveau na biso misala te parce que salanga bina passe ngabi non moi je mourrai mais utiliser au moins 80% de cerveau. Parce que pour y arriver, il faut tanga ba livre, faut natala ba Google, natala ba chaîne télévision, on a fait ba place. Lo wana mtu ma benga ngai changer. Na mission mona yamba kio ya mambu ya dengi comportement au caractère ya aigle. Mtu ba benga ngai bien tout cas ngapela côté sa Google na mona exact tout ça. Ah mamto loba ki ya. Asitele le communiquer. On est en train de réussir notre mission. Tout ça. Donc ça veut dire que et ça rend pour moi que tu as le bamarambo, tu aides de komoko à ça la recherche. La recherche continue à Google là. Si tel est le cas en tout cas, et si vous allez de quoi voilà, merci tout comme dans Nasuka au tali émission. Au partager, au commenter, au liker, en tout cas, au PCB Fox. Fox, c'est ça, au tel l'émission du début jusqu'à la fin. Au ticket commentaire, moi, il y a bien. Ceux qui veulent s'abonner, et qu'on a là, vraiment, qui tourne ma casse, on est PCB Fox, et PCB Fox, tout y a rappelé dans l'actualité, tout y a rappelé dans l'actualité, mais on attend réel, quoi. Donc, c'est ça, mission à MK et au Canal TV, Moussala Kaka, Koloba Mouké, mais Moussala, et Belé, ma casse, numéro, ils ont un abobenga, et qu'on ça vraiment qui te comme kasi ngana bino tout le monde na prochain numéro bye.